is good. Nyekese na nyekese. Babi, abonnez-vous massivement na Sylvie Mode TV officiel. Batu nyonso balinga ko soutenir ba personne vivant avec handicap, bo s'abonner na Sylvie Mode TV officiel. Eza chaîne na biso, chaîne na bandeko na biso, kuna mambutu ezali divertissement. Kuna masolo ya bien, ba émission ya bien, ba théâtre ya bien, et puis okoyanga noa na bino aza na contrat kuna is good. Oza na posa peut-être soutenir ba personne vivant avec handicap. Kasi chaîne na bango yango wana Sylvie Mode TV officiel. Babi bato aketo te, toza wana pona ko soutenir bandeko na biso, baza ya biso. Bato ba ONG, ba fondation, bino bolinga ko salisa bato, ba personne vivant avec handicap. Tala adresse na bango pena po kweya kana ba escroter. Ok, nakapa na bango moko. Chaîne na bango wana Sylvie Mode TV. Kuna ndo kota contact. Bandeko na biso tout. Je vous aime beaucoup. Is good. Yangalala na yangalala. Nyekese na nyekese. Fais quelque chose, agis à moi Seigneur, exauce ma prière, fais-moi ta grâce. Fais quelque chose, agis à moi Seigneur, exauce ma prière, fais-moi ta grâce. Fais-moi ta grâce. Tu avais dit dans Jean 14, des mains si tu veux, je le ferai, et dans Matthieu 7. Zambi mama bibi chez ou nombonga tailleur pe nazui pe man vlog enzamba pambola yo maintenant nya kotonga na kati ya les amoureux de ministre avec TV na bana nanga na bota bana mayele naza na mama Sylvie Mode. Mama Sylvie Mode, mama azui maputa bandeko na yo batindi. Siko maputa ofwe longwa awa e yatie pa ya mama Sylvie Mode. Mama Sylvie Mode naza pe na modalité. Naza pe na mama Sylvie Mode atongaka kitoko na kati ya groupe na biso bo s'abonner na Sylvie Mode TV. Aza mwa naza na kati ya groupe nanga bien ke baza bayana nga na âge mais babenga nga mami ona banga mama bine beteli ndezo bo mabango mama Sylvie Mode ba pièce o foya epana yo ndo comme to sala ba modèle ndengo ko sepela po mama alata nzamba kansela bino esike bimi na nyoso bozo sala ba murena ba murezi nyonso ba papa kokodia nzomba bino nyonso na kati ya groupe nzamba zongisela bino mama tazi vita imana. Babina kaka babina kaka babina kaka Mama Sylvie Mode Mama Sylvie Mode sala biloko na yo sala musala na yo Mama Sylvie sala musala na yo. Bon, nazoya dans quelques minutes, nazoya kota live. Bonjour la famille vraiment. Ya babone nyonso bokoma famille po ndenge botalaka ndenge bomonaka o na osala na pesi bandeko nyonso mbote bao balanda mama Sylvie Mode lelo na ye toko umela mingi te na ye deja na iloko kotonga deja sina kataki puta oyo za Hollandais ya sina kataki deja yango sikoyo na ye kolakisa bino kaka eloko nini na osala nazosala na kati yango sina kataki vraiment molimbisi po bomoni te mais ezalaki ka mwa mbangu si tokata pe modèle o boyebi yango tokata yango na bino yango nasi nakata pe pre modèle mais o eza ndenge mosusu ezaka Kenzo ya Celestone eza ndenge mosusu mais kozala na étage donc Celestone na Kenzo eza buka mapika
ekozala pe na basinga awa. Donc eza buka mapeka, eza mabuka mapeka na openda mwa masusa awa. Après étage nango elandi a katikati. Après na tie singa omonaka ntango kosila yango oyo modele na nga nakataki Celeston mo bomona Celeston yango oyo esi nalakisa bino ndenge na okata Celeston olimbisi me esi nalakisa bino deja eza susu eloko ya kokamwa te. Mama Sylvie akati yango alakisi biso te ya yango oyo nasi nalakisa bino oyo nde oyo na obenda masusa oyo na kati yango na ndenge ya Celeston te na kati yango na ndenge ya masusa mpo nalingaki kota mwa mingi mpo Celeston ekozala mpenza mwa moke lokola oyo eza deja Celeston makasi oyo sikoyo na tiango masusa yango na kotia etage na likolo oyo nde basinga abalokanga awa soki ebuki mapeka mwa lipeke monani awa na likolo nango akangi bisinga kaka ndeti bandokanga singa awa na likolo mapeka. Donc yango oyo tozosala yango oyo tozobanda yango kosala tozobanda kotonga yango nomoni Celeston yango oyo fitir kenzo eza kenzo ezalaka juste likolo ya loketo ezala juste likolo ya loketo na ye mpona obenda machine mpona tonga yango. Eza eloko moko ewumelaka nango te ewumela te lobaka kotia bapante wana nde moto ekowumela mwa moke me mpona kosala ewumela mpenza te. Donc tellement modele mpe anke ezalaka mosala na kotonga me ekotaka nango babiloko mpenza te. Donc modèle mosusu na stocké yango nani mpo wana ezosenga mpo nasomba babiloko ma magasin a peut-être efonga ma semaine prochaine tosomba babiloko kotongela. Bozomona bien, j'espère bozomona très bien. Bozomona bien bozomona jopinanga machine tozala branche botala yango ntina suka ekorumela nango te. Nazobonsa na pia machine oyo esinga ekangami nazwa tan sikoyo amisalela yango. Toza presque 9h nabandi yango nasalasala na ntango. Singa machine singa soki eza na songe te po kotisa yango eza pasi ok.
La famille toujours tozolanda nini oyo nazolinga sikoyo nasala nabanda kosala nazokangisa Sylvester na yango nazotia ngo sikoyo mwa masusa mokie oyo nakobenda ngo kaka moke esalaka mwa forme otia kaka ntie ba France nongula naye nazwa nazotia masusa bon, ça va éclairage leki mingi ok nazotia fruit de France nachiaka mafuta ezekata pa bonimbisima ndeko na ngai misoki mokolo emo boyi mosala oyo kaka boye china on est makelele naotia fruit de France naobendaka masusa mokie naotia fruit de France naobendaka mokie nazotia fruit de France bandeko soki nano osabona te osabone awa eza mpenza mpona kozwa mwa eloko awa bato bazwaka eloko awa bayaka pamba te soki nano osabone te osabone olaike video opartage oza na mwa Facebook na yo opartage bandeko mosusu mpe bamona bayaka koyekola baoyo balingi koyekola bayekola baoyo mpe balingi kozwa modele bazwi mpe ka modele mosusu bayeli bango koyekola me batalaka mpe etenatala na mama sibi soki abwaki mwa modele nini baceleston mikolo moi ezoya journée de la femme a le 8 mars donc lelo toza le 2 lelo toza le 3 lelo toza le 3 donc émission nanga oyo ekoleka nango jour nyonso ekoleka yebaka ke nasalaka yango le 3 avant le 8 mars donc bandeko nyonso oyo bazotala bo like bo partager
ba ope baza na idée ya modèle malgré bokozwa yango na retard machine ezoderange ezotonga mpenza malamu mingi te mais okenoka bongo so nalobi natala na talatala na contrôle na canette naobendaka masusa moke omonika nde naobenda ti moke kaka masusa nazobendaka moke ozomona ndenge nazobenda ngo eza teke nabenda nyonso ekangana wana non nazobendaka moke po esala forme singa susu ekatani kambo oyo sikoyo na bato bayekolaka mwa kotonga so esinga ekatani boye po kaka ozongela mais eza nango na ebandeli ngata ekatani nga na katikati nazongelaka te nayebi ndeni na osala naza deja mwa expérience nango obaki ekata ndele moko eza baya molai ekatani nyonso mibale wana nakoki kozongela soki eza noko ya modele ka neti ka baboye yango batiaka mpenza fo kotya desinga kobenda ezala bien kenzo yango omonita ndenge nabendi mwa masusa molai na oyo yango natie awa sikoyo nazwi na basinga oyo yalingi masinga ezala oyo kokanga na mapeka donc ebuki kobuka nazotonga sikoyo singa wana na Free de France na contrôler nano po machine esala mwa dikidiki mwa moke na se oyo eza na place seri na awa po awa pe soki elembi tonga bien te parce que esalami bien so ozala pe kaka makasi na kotala baréglage ya machine mosusu mona ezotonga bien te mona elo mwa moke nga mpe natalaka bamashine ya des fois nakokaka eza na bapane mosusu mpe nakokaka te mais etalaka baa na vai na machine oyo déjà machine répondre mais na sisi nachango mafuta singa oyo eza 4 mibale kote liboko moko mibale kote kuna susu mibale nasali déjà desinga tikali sude video ya lelo tokokumela mpenza te osi na kata déjà modèle Celestone boyeba ndeko bakota na retard like video boyene
otia bacommentaire partage mpe esala bien bandeko bazokota na retard eza modèle Célestin na kenzo si nakata kenzo na bino eza na étage deux étages likolo nango ekozala Célestin te natia masusa ekota mwa mingi nakoki mpe kotia nanga mpe Célestin ke nango mpe kaka mibale bongo me ndenge namonelaki modele yango ezalaki Célestin te likolo nango ezalaki masusa toasinga etikali oyo ya suka basingisili sikoyo tosalaka ndeni mpona fo kobalola donc singa soki esili obaloli yango naza na biki nanga awa yango oyo na grate yango nanu tintama bien ya na gratte sikoyo na balola biki oleki monene ozwa taka oyo azobalola singa yango nasoki comprendre na otiango likolo ya mapeka azokanga donc akokanga boye mibale asali mwa phase likolo ya mapeka donc mwa eloko yango ezala bien eza nango simple mais moto akolata yango esale bien makasi eza elamba ya yaya ya Damaris eza elamba na kolata na mois de mars le 8 na mois là t'as ce qu'il lundi ce qui mardi le 8 ça me connaît samedi là le 6 lundi hein mais ça sort bien sur le salle bon bien ça sort bien
Bonjour Balola, lève-moi patience. Troisième, oui. Quatrième. Ndeko boyeme video baona balike te bolayikaka okoti mbala moko like video so pour partager so pour s'abonner fini cloche de notification tant maman Sylvia yaka na makambo na ye mbala moko ozaka dedans kotaka batalaka kaka awa mwa eloko ezali ozomona pe ozotala ndenge nokotia mwa liputa no ponte yo moko ndenge nokobamba mwa pantalon ya papa soki pantalon ya papa na ndako etoboki efongami surtout kota bapoche moto bazalaka na problème nde batiakatiaka maboko na poche mingi baproblème wana tozwaka yango mingi mwana pantalon epanzani kota poche ekatani folwaka mwana pantalon ya papa evanda esala 3 ans 2 ans lataka te nzoka ezaka eloko moko ya moke koki no mpe kosala donc so omoni ke kosala te oluki tailleur mabe mpe eza te mais wana mpe antuka eza baaccessoire po biso ntango mama na kala banosala machine bayebaki kotonga te bazobambaka babiloko ya mike machine ezalaka donc surtout baoyo ozobamba yo moko mo elamba ya bana surtout bana nde basakanaka elamba ya bana omona etoboki biloko moko ezake wana eza nango ya normal yo moko donc okoki no kosala yango nazobimisa basongo ebima bien sikoyo nini sikoyo nazwi fer na nga mpona repasse yango fer na nga yango oyo sikoyo nazo repasse po esala mwa bien nazobongisa libela po ntango mpe na kotya yango esala ngai bien
repasser tandenge komi basinga zona apeka au deuxième yango on a repassé calme balé pour repasser nani pardon repassage motesalaka bien elamba ebonga pe okosala pe erreur moko osalaki ntango ozotonga na parti ya korepase yango erreur wana mpe kokolongwa nango troisième ou quatrième déjà 4 repasser penza bien kovandisa yango bien ndenge oyebi kaka makambo kotonga korepase moto ezalaka mpe ake wi esimba ok tosisi basinga nakangi fer nanga basinga esili yango 4 yango nde abanda kokanga na mapeka na ye totia yango pembeni siko tokomi na étape nini tokomi na 3e étape po eza kaka na 3 étape elamba oyo eza na étape ya liboso yango oyo 2e 3e ya singa esili siko tozokangisa oyo yango nde tokobeta masusa sikoyo yango nde kosala étage eza kolande moko kitoko kota mpenza mai tala bien kote ya écrit nazokangisa sikoyo nazokangisa
like vidéo soki nanu like te ozolandanga like vidéo s'abonner mpe soki nanu s'abonna te mpo awa eloko oui awa mwa eloko ezali so oza mpe moto akotonga ozwi mpe mwa ide na yo ndenge na kosala mwa lipapu oyo naosala sikoyo lipapu na tiango 3 étage sikoyo lipapu na ngai nasali ndenge nini naotia na Fruit de France tiango mpe kaka moko atie parceke na se singa ezali omona lokola eza molai il faut kocontrole na se ya ezali po omona eza nango ebele te okomi na katikati singa esili ozali oblige ozongela yango faut kocontrole avant ya kobeta Fruit de France na contrôler ozokende na otya Fruit de France tozokoba tosisi otya Fruit de France sikoyo naosala nini nazwi yango sikoyo nakangisi yango ekoma lokola 0 ntango nakopose yango kaka mbala moko napose yango kaka tenda yango kutu eza na yango nakokatela babiye oyo nakobalolela oyo nakotya na kingo sikoyo nazokangisa yango na longole Fruit de France nakangisi yango suda nyonso ekangami me awa basinga oyo kobloke yango makasi te po yango mpe okobenda po oregle po ntango na banobenda masusa na banobendela awa etikali nini ale na se awa nazotya ponte soki biye ezali natie biye mais mwana alobi te mama kotya no biye te eza mbongo donc naza na mbongo natikali na mbongo maboko nano te tyango ka biye esala kutu ye kutukutu alingi kutu biye kota kaka te po ere moko mpe babiye ezali babiye mosusu enjulukaka makasi mosusu mona ya original nango ezali mais cher babiye mosusu ezalaka cher omona so ozosenga moto somba biloko azomona ozosenga ye cher neti oyo eza hollandais donc mpo na nga ezala nango ka elamba babiye mpe ere moko enjulukaka ezalaka nde esthétique makasi mais ya des fois mpe enjulukaka oyo eza nango hollandais enjulukaka te biye onjuluka lobaki soki kosomba biye ya satin bon tozotya ponte natongela yango mwa noki mpo naotya ponte tozokoba toujours boyeme video baoyo bakoti sika tozokoba naotyaka ponte place oyo totyaka mingimingi mpona babiye ponte na se wana nga naotyango ponte donc tozokoba komi presque à la fin kogumba ndeka totyaka ponte ya liputa sikoyo awa nde kotyaka ya mokie ntango totyaka ponte ya liputa totyaka valeur ya 1/2 cm mais oyo ezaka mokie
mitika pointe ya mouchoir. Donc voilà. Ok, déjà na ko biso ponte isili tie ponte ya se sikoyo nakomi na étape nini nakomi sikoyo na étape ya kobenda ba France. Nous allons connecter brancher botala ti na ti natia signe ya katikati. Zobenda ba France zotala katikati maison na ngano obenda ba France ali papo katikati yango ya succès wana mon orange obenda maleme donc yo zobenda ka elamba nazobenda singa te nazobenda kaka elamba soki obendi singa ekatani po leza nango na double te donc eza mpenza makasi te na obenda. Ok, napendi mopanzi moko ba France ebendani na balusu boye na kesusu na ngambo mosusu mpona benda ba France po soki otie katikati seke ekomi de kote obendi kote oyo obendi susu kote kuna. Benda abana kobimisa singa so olinga ocomprendre fo otalaka mpenza otala yango na retard kolekisa te tala yango ntina suka po comprendre soki olekisi kotala po kosala mpe mosala oyo tosotaka te eza tele réalité vraimen ndenge nini na kotonga totongaka boye
donc tosotaka te kosote wana yo olekisi me kotonga yango ka boye yango ezala malamu miso moto azosala boye kozotala ti na suka mpo oyo edaka mpe moto na ba aire nazobenda toujours nazoklasse mbala moko faut kobenda toujours elamba kobenda toujours elamba kobenda singa te kobenda singa ekatana ozoklasse yango masusa ezalaka bongo so ozobenda yango ozoklasse mpo soki te mona place moko ekorate masusa ekoti te place mosusu ekoti oyokaka mona bato mosusu balobaka elamba na ngai otongi bien te mpona nini patience kotonga ezalaka pa patience kwa moto akokanga suki eza teke suki mosusu okanga mike suki mosusu okanga ya minene non po mpenza kozala na patience po eloko ozosala ebonga dans mesure nazwaki eloko fo ezala moins so awa eloko ede yo mesure na ye ozwaki na kingo mesure combien oyo kocha mpona kanisa lizita wana mona lipapu moniti ok sikoyo eza ekozala buka mapeka mesure na ye nazwaki ntiaka 120 divisé par 260 mètre bango ke wapi mètre koyaka kaka koyeli wapi naloteka yango ndani ya kingo tozokoba andeko boyeme video boyeme like tozokoba toujours contour na ye awa kingo kingo po eza buka mapeka boye basinga wana soki kozala awa comprendre etage ya liboso yango oyo ya mibale ekomi awa odala mibale yango oyo sikoyo mpona tya banda awa ti awa 60 donc banda awa 8 mètre ya riba omesure donc soki omoni ke mwana na ngai Damaris aza taille moko na yo donc seke yo moko okobenda no masusa ozwi mpe ide e donc nga mpe nakokotya nanga 60 ekoki kobima ndeni mpo deja abendaki masusa abendi masusa donc babitendi wana okati yango 3 fois bien 2 fois ça dépend nde okolingela neti nga na kati na yango 3 fois nalingi mpe masusa ekota donc esali 50 nakobakisa 10 cm po ekangama mpenza na nzoto te kwa zeba moke ezala na boye boye ekoki soki ezali mwa mingi boye ekoki namona mosusu mpe ezala mona nani mesure trompe yo sikoyo moko mpe aparti mpe ya misu nde mpe ozotonga ndeka ezalaka neti nga nasombaka elamba na misu ata na meki te nakoyeba ke elamba oyo
ekoka ngai sikoyo nazokanga desita na nga mpo napesa so accès na masusa te ebenda na so te nazobloke yango ezalaka nano boye sa mpe ya komeka donc faut qu'on range toujours patience kotonga basotaka te okotala kosote esekeseko mpo ezosote bongo okozwa no mpe eloko te mpo fo ovanda kimia otalaka ndenge nini nazoklasse ndenge nini naodresse yango ozomona nazovandisa ngambo ezalaka bongo sikoyo nazwi oyo nabalola ngo na nsima malamu nabalola nsima malamu sikoyo awa natya nano biye awa nase maboko nase na otya pente awa fo ebaluka naotya nka pente naotya nka pente comme ça bongo nde naotya ngo mwa pente kaka neti nase ya maboko wana so nalobi nabalola susu po esala mpe équilibre ezala makasi nabalola kaka po babiena na kati te babie si nalakisa bino ndeni bakata mponga sosi nalakisi eloko toujours naozongela naleki naozongela su te na banokata babie po na banokata kaka na moto vitenda ngo mpe eza mokie natya bie yango natya kaka pente maboko tozokoba natya pente na se ya mapeka
6 eza ponti mopanzi moko lipeka moko ase na 6 tikali mopanzi moko awa kote oyo eke sikoyo na kole oyo yango nde ezala likambo mpona kotonga nde ezalaka problème ozolongola mpona singa masusa ebindaka na te mpo tozaka toujours na oregle donc eza mpenza mwa kosala yango mpo ozala prudente mpo ezokangama donc fo koyeba ndenge ozoplace yango sino te kosala rond wana na maboko eza mpenza blage te na manga mo nasalaka na fofile nanga na tonga maboko apres na niati na machine etelema naza mpenza na tante niati yango ka bongo esimbi nango moni te yango ponte asa mapeka yango oyo na balusima malamu nalakisa bino na balusima malamu sikoyo nazozwa sikoyo lipapu oyo na baloli yango sosima malamu yango oyo na baloli yango deya sima malamu oyo ja mezini nango ekoka sikoyo nalati yango na awa omoni nalati yango boye sikoyo nakosangisa ndenge nini nakosangisa ndenge nini nalala na milie ya katikati nazwaki awa yango oyo awa sikoyo naza na milie te donc je suis obligé ya kotala nano awa place nabindaki masusa yango oyo poto mpe yango oyo katikati bamilie eza nango awa ok donc soki ozotonga ayele fo okomprena mpe eloko ozosala donc yo moko nde ozosala yo moko mpe koyeba kaka ndenge ozosala okutire aya moko esisa biso mayele po moko mpe tofungolaka petit épingle awa amilie eza nango bamilie oyo edaka soko na baplace ya boye po eloko wana atiaki soki otie na yo katikati te okoyeba te ndenge nini okokangisela yango na elamba ya nga sikoyo na comprendre natie milie
moni moni dans tout système vous avez motema kokita ozala motema kokita no ndenge kozala étage yango ndenge kozala na se ok nazo classe yango sikoyo po problème apasi ebandi place batalaka sikoyo kima yele sikoyo bon tozokoba nazokata sikoyo biye ye oyo so nalakisa bino deja ndeni na kokata yango toujours ezalaka na pante lokola mwa vive pe moko nazwaka balati po ezalaka na problème te me tokolonga kaka kolonga na biso yango oyo bie nanga donc kokata wanka na motu boye lakisa bino fois passé na mesure nango tengame mais lokola eza na mpe rendre kingo tokenda ngo kaka akata ngo ka mingi na lati evanda makalemema kati biye tozokoba la famille sikoyo nazosangisa babiye natongi yango nazosangisa nazosangisa babiye nazosangisa sisosangisa sikoyo nazorepasse yango mpona pose yango narepasse biye nanga nabakisa susu mwa moko alamu eleka nango molai ke ezanga moni yango eza na mokuse me ça va déjà boye ekoki ti koki nango boye ekoki la famille tala branche bolike video olike video faire nanga yango oyo nazo repasse yango nazo repasse osali bien na yo bien ntango repasse yango ntango ozopose yango propre yango ndenge tesalaka mpenza elamba ezala bien quoi
repasser billet nanga nasisi korepase na repasser billet nanga nyonso kanga faire nazosi faire billet nanga yango sikoyo nazobanda sikoyo kopoza yango elamba na biso yango na klasaki elamba sikoyo na bana kopoza yango na nsima ya mabe mpo eleka na nsima ya malamu. Nsima na mabe na sens neti na boye omoni ngati yango natie na nsima mabe ntango na kobalola boye eye na nsima malamu si nalakisa bino deja eza na modele moko kuna nasala makambo oyo mosu bomona mama Sylvie azolekisa mbango no si nasala yango nazotya bozala botala ndenge nazotya yango bolike video la famille na ngai erokoti na live mama Sylvie like video nazoplace bino bomona soki ozotonga ozocontrôler mpo rate partie moko te soki orate kosenga susu ozongelaka mpe kaka okaki ekoki ye te oyebi ndenge nini surtout ndenge eza na masusa boye soki ekoki ye te ke ezebi eza na bandenge ebele okoki komodifie yango tozokoba otala mpenza malamu ndenge nini ngai nazosala nazokontrole baepingle soki natongi yango tonga koki kobukana tozokoba toujours bimisa ya misu otala bien tomona ndenge nazoplace la famille olike video eza 3 parties nazotonga à la fois 3 parties pour contrôler pe koba toujours comme une vide la famille tozokoba kaka nazotya billet kala te nazosisa olike video bao bakoti na retard olike linga video awa eloko ezalaka oye kosaboni pa mama Sylvie mot okoyeba ta kotya ponte okoyeba ta kobamba nyonso eza makambo bien
ezotuta na kala te. Comme déjà à la fin koranjaka kotonga basotaka te ezaka ndenge ona kolamba. Donc kolamba kotokotia no bouillon, ça dépend peu ya modèle. Modèle mosusu mpe eza nani ezali, mais toujours faut kata, faut tonga ovwana na machine. Yeah. Donc presque nakutani déjà, c'est bon. Nakutani, ça va. Sili kotia déjà akati oyo elekeli okaki ekoki ete eza moke, toujours ba oyo babwakaka te bareservaka yango. Natie billet na ngai, omoni bino moko natie billet. Sikoyo nazo kobalola yango mpo eya na nsima ya malamu. Siko na omonte billet. Ok, komi awa tala te naobalola billet yango. Siko nazotia nazovandisa yango, nazotia siko billet ekomi na suka. Makambo nini osusu makambo yango nsima nzo basi ekangamaki awa. Kata lisusu ya sili ekatanaki yomo momoni tobongisi. Omoni machine echange boye seke eloko wana edérange. Yango tokomi na suka nazotia billet oyo bozomona ndenge nazotia billet nano. Talaka nazotia billet komi na suka. Pour contrôler un ozotia billet ozocontrôle te omona na se kuna mona efinani susu emona ekangami ndenge billet fale eleka eleki bongo te eleki na chemin mosusu semi ozotonga ozocontrôle yango ntango osisi kanga moko
sala eza pasi sala ya pete eza te vraiment eloko sala me ezokoba toujours otya biye mwa concentration bino boyebi kaka torango déjà epingle ekotaki na kati ololola sisi kotya biye yango oyo asisi kotya biye na fiti na biso yango oyo bomona ozomona bino moko etage ndenge esali na se komona yango oyo nomona ndenge esali sikoyo na kotya bapoint na kotya basinga ok kotya bapoint nayo na kotya singa wana sikoyo okra yango ekea tyaka na biki elongaka te mo boyebika biloko batayara ndenge ebungaka kotya singa kolandango na 10 natya signe natya singa na ngai basine place na kotya singa
singa na nga yango oyo ndenge bomoni singa tokomi na suka. Singa ya liboso yango nazotya otala bien nde naotya singa oyo. Singa liboso na tche singa liboso wana ya mibale eza 4 eza 4 singa. Talaka bozala branché ilimo boyebi concentration tokomi déjà na suka na banda ko expliquer bino mais bozoyeba déjà lui nazotiela singa j'ai déjà des singa. Na chede do lisusu nous bozomona faut concentration tokomi na suka. Troisième singa tikali moko na ochango awa yango tikali susu na kati biloko nalinga te yango oyo tina tongaki nango ntango etikalaki nango na kati mpona kobimisa yango oza oblige mpona formula po epingle etikali na kati ozala branche ka wana obimisa epingle mpo ekota ye po motu nango ekoti na kati sikoyo moye na bendi yango eza mosu mpo na bendi yango tete motu nango eza na kati donc ata na bendi yango ebima te. Yango oyo motu yango nazwi sikoyo kola eza na mpe juste place ya liboko mpela na mesure mpona mwa mesure na tiaki te
nazwi ya suka yango oyo che place mpe kaka na longoleli mpe kaka epingle presque yango wana kaka etongaka mbala moko. Ici kocha singa mpona osala yango apres naosala yango apres toke nano na se awa moni na se awa naotya susu ponti te nazotya yango kaka zigzag ya mikie mpo soki natye susu ponti ekoma mokuse makasi donc nake nango kaka na zigzag mpo soki ekomi mokuse etage mpenza esalama kitoko te eseyanga na kata susu oyo ndambo ya likolo mpo esalama etage bema kote etage esalami bien nake nango kaka na zigzag nake nango na zigzag na biso esili sikoyo tokanga singa propre misusu etikali na kotikala kosala yango mpo video c'est bon déjà tosali combien 1h24 noma fait koka na 1h30 sisi bozala kimia nakata na mwa basingasinga oyo osanalakisa bino biloko tosali awa se na biso na tie ba pente bomona te ozomona ndenge na tie yango ba pente elamba na biso yango oyo osango na masima mpo komona bien sa caméra na asima bon ça ma caméra monyamota ndenge esali kata basinga bakataka yango oyo na biso na suka basinga nazokata basinga nzela otala ntina suka elamba esili moni elamba na biso yango oyo sikoyo singa yango oyo omoni donc ntango akokotisa yango liboko ebimi nango awa na se liboko ebimi awa ntango akotya liboko ebimi awa na se awa liboko mpona ye ekwei singa ne akangi awa singa yango oyo
moto ekosimba yango oyo oyo alingi etikala bongo te abare mwa sexy ndambo alingi kotika yango bomoni yamba yango oyo double étage na se yango oyo donc ntango akolata esali bongo oyo nde ekoyi ye na mapeka bocomprendre baninga na nga botali malamu bosabone bopartage awa soki oye eloko ezalaka eloko mwa eloko ezali awa soki oye mwa eloko ezali merci beaucoup ya kotala ngai bo like video bo partager ba biloko na ngai nzambe akopambola bino akopambola pe ngai bo s'abonner bo partager ba video oyo eza association na biso ya ko aider personnes avec handicap donc nazanga moko te tozana bandeko o pe bozali o pe akosepela na lisungi na ye pe aye nango tozwa ba idée nde na kosala toza presque na mois de mars tosala préparation ba mama na biso basalaka elubu totala bango ata mwa maputa moke mwa eloko moke tokoka to organiser pona bango na kati ya association mama Sylvie Mode na bandeko baza na kati bango nde moto bazwi makasi tosala lisungi wana en tout cas la famille bo aimer vidéo bo partager bo s'abonner merci na lisungi na bino tokutani mbala sima bye bye bisous bon mois de mars hein?